Histoire tokobetela yo ezali na mateya mingi na kati awa na sengi na yo okota oyoka po esalami bongo na mboka engumba Kinshasa. Yaya toyebi na Bible kaka mama Maria nde azwaka zembi ya molimo mosantu bazalaki vierge ye na suka abotaki mokonzi Jésus Christ. Kasi tala histoire ya des orphelins oyo ndeko mobali mibale ba parole ba kufa yaya sisa kelasi akoma bongo docteur azwale ki na ye bavandaka azalaki na fiancé na ye kasi fiancé na ye fiancé ya mobali wana a se retrouver na zemi au moment où l'église balapaki ndaiki bango bakolala ensemble teti na mariage zemi o ewutaki ndenge nini ndeko vierge mais azali moseka o phénomène nini o esalemi na Kinshasa mokili ningani yango lisoto kobetela yo lelo tosengi na yo okota voilà yaya ya solo na bamboka mususu bakansaka lokola aveugle azali inutile te aveugle azali mutu oyo kaka azana difficulté peut-être ya komona mais azana ba capacité mususu soki to bandi ko considérer bato sur tous les plans je crois ba ko contribuer pe na mboka na biso bandeko oyo ya groupe Agneau Immolé bango bazalaka bongo ba aveugle sous leadership ya ndeko Emmanuel Kazadi bango ba aveugle basali clip kitoko autre kotala alabino bango ba aveugle ba mona kate ba utiliser téléphone ndenge nini ngai pesi ngai mwa mutu ko so azo expliquer aveugle mazo na téléphone basala ndenge nini yango tukoya bango abo ko ndenge ba koloba otangi message na ndenge so aveugle pardon otangi message na ndenge so aveugle ah oui bon message na tangi yango na njila ya téléphone téléphone oyo biso to utilisaka ezalaka téléphone moko oyo eza na application elobaka dans application oyo elobaka wana nde totiaka wana ba téléphone na ba ordinateur nde servira biso pe tosalela téléphone to pe ordinateur à cause ya application parlante wana bokonzi na yo bokonzi na yo bokonzi na yo yawe bokonzi na yo bokonzi na yo bokonzi na yo bokonzi na yo yawe yo bongi nango avec un bon à rien té dans un bon à rien té ne pensez pas ce qui aux homonatés donc c'est qui nous sommes paralysés non ce que aux homonatés que croiser ma beau côté la vie continue sois courage tanga ndenge batnyos batanga ka bunda pendenge ya koluka parce que la seule personne oyebi futur ya batuza nzambe nde mutu ayebi futur yende mutu atombolaka ayebi na changer vie ya mutu na seconde donc à la seconde nzambe akoki ko sepelisa yo komonisa yo mpe bolamu donc espoir na biso mpe ya nzambe tokroise maboko te mutu oza kolanda nga de gauche à droite esiko ovandi kokroise maboko te mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokwea mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro Mbote bandeko balandi ya radio Loko télévision bisika nyos tubuzwami merci na confiance pe fidélité bo pesaka na programme oyo radio Lokole masolo et pa wapi tokuta na ka pona kubeta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général mingi ya biso batu ya mangala
Comme on a fiston pelende tata ya c'est que chaque fois to kuta la awa pona ko beta masolo o to beta ka awa ezala pona ko nuire batute mais pona ko sunga yo kaka esika nde kwa kweki yo o kweyate. Un clin d'œil spécial na Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo. Beaucoup de la site ya Michael Josh pour na botala ba article sika Oyo et komiwana. Toko ba mingi lelo toko beta kaka lisolo Oyo fiancé à Juzé Miloko la maman Maria sans ala na mobali moseka mais à Juzé mi phénomène nini Oyo eningisi église na Kinshasa yango toko sola lelo la bino kasi yambo to sola dengo na lobaki on e bandeli na sommaire kuna bandeko aveugle azali mutu kaka lokola mutu nyoso tu to ka tsakata ki ba aveugle ba capacité te ba capacité mususu peut-être mutu Oyo azali aveugle oui ali komona te ba na capacité ya ko produire makambo mususu tout ça bango bongo en considération tala groupe kitoko Oyo groupe na kombo Agneau Immolé nga impressionné nga etamwa bengi ngai ba yebisi ngai no papa Fisto tout à la radio lokole awa moko tout ça audio tozoko yoka comment est-ce que ça la promotion ba to comment est-ce que émission Oyo comment est-ce que chaîne Oyo ils ont contribué vraiment na développement ya social non seulement ya boko la biso ba africain bimba to lingi toya to présenter clip na biso auto sali bongo kombo ya clip ango zali ba titre na ebité ba titre pour bango elakisi nini ba titre yango to kozonzela ya singa moko ya bango Agneau Emmanuel Kasadi yambo to saboka bango ya singa na lingi to la mo extrait ya clip o basali groupe Agneau Immolé extrait ya nzembo Oyo ba titre suivez bokonzi na yo bokonzi na yo bokonzi na yo yawe bokonzi na yo bokonzi na yo bokonzi na yo bokonzi na yo yawe yo bongi nango. Voilà, je crois Bolandi clip kitoko, il y a groupe Oyo Agneau Immolé, oza lead par Emmanuel Kasadi et Alobi Azali aveugle, mais tu comprends était aveugle, Azali ko tanga ndenge internet ali ko loba ndenge moi Azali ko koma ko tanga téléphone ko benga moi je comprends pas. Ndeko manene mbote na yo. Allô? 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 Mbote na onde Emmanuel. Mbote. Bienvenue dans Radio Loco Télévision. Merci na Radio Télé Locolé. Sinon wana oza ngai Emmanuel, votre frère Emmanuel Kasadi et je suis musicien aveugle. Emmanuel Kasadi, yo aveugle? Oui, je suis musicien aveugle. Mais autant de message dans une chose aveugle. Pardon? Autant de message dans une chose aveugle. Ah oui, bon. Message na una kangi yango na ndila ya téléphone. Téléphone oyo biso to utilisaka ezalaka téléphone moko oyo eza na application elobaka. Dans l'application oyo elobaka wana nde totiaka wana ba téléphone na ba ordinateur nde servira biso pe to la téléphone to pe ordinateur à cause ya application parlante wana. Oh, donc avec les amutu oyo nengeta wakalizalaka babana ko déconsidérer ba avec les sikabwe avec les ali mutu oyo normal lokola mutu nyoso tout n'est-ce pas? Moi message pour na ba conduire avec les tout. Oui, avec mutu normal lokola batu nyonso et totangi lokola batu nyonso nde ozwa ku ya français ya psychologie ya pédagogie eza pe ndenge pe biso pe katozwi ku ya pédagogie ya psychologie ba ku nyonso donc totangi ndenge moko na bino ba aveugle lo bazesu ba aveugle o batu bande ko iba ya kala te.
Ah, c'est que merci beaucoup. Kasi comme oyo to bengeli awana radio lokole ba mikole leki ba mbula leki vraiment tangu ya kala to salaka na orchestre moko to lobenga ngo ava musica de ba vegle musica ya kala ba panzana ici la ga ndengo wana honte grande surprise to moni orchestre sika boy orchestre mususu ava musica e botami na ndengi ya nzambe sika na bunzambe groupe na bino komo nango Agneau Immolé n'est-ce pas kuna botaka ba vegle na ba vegle bo misi nzembo moko kitoko kombo ya nzembo wana batitre pona nini batitre nzembo yango batitre ça veut dire bagrade bagrade nyonso ya lokumu totikela ngo nzambe omoni biso wana se tokozala nga nazoyela poste ekozoyela poste biso toza posa ya bagrade toyebaka ya un seul personne oyo aza komérite les double honneur bagrade wana nyonso eza nzambe yango wana tobino nzembo ya titre okomona ngo batitre donc bagrade nyonso ya lokumu totikela ngo ye pasi na kati ya orchestre bozalaka bavegele bavegele oui ok bozala banani na kati ya orchestre bavegele kuna banani bozala bango tozala allô comme chanteur tozala je suis allô oui allô oui allez-y loba loba oui nga moko Emmanuel et toza na sœur Brigitte toza na sœur Dorcas toza na sœur Princilia toza na frère Jean Solo toza na frère Jonathan Mbouyi toza na Flavien Makaya toza na Gomli Makola toza na frère Christian toza na frère Estras, frère Sefou, et puis na frère Gédéon Bonyanga, et puis na Marcel. Voilà, merci beaucoup na batu sotangi wana batu ebele bayebi déjà sœur Dorcas oyo asali kapé malebele awa na radio lokole pour la situation oyo yeli kambuté. Merci beaucoup, force à vous. Bon olakisi ke ba aveugle bazali pe batu un message fort, message d'encouragement pour na ba aveugle sur le monde entier. Bon, message comme il y a encouragement, on a voulu couper ça na ba ndeko nyonso ya ba aveugle. Ils ont que aveugle a un bon à rien té. Dans un bon à rien té, ne pensez pas ceux qui aux homonatés, donc c'est qui nyonso za paralysé. Non. Ceux qui aux homonatés, croiser ma bon côté, la vie continue. Sois courage. Tanga ndenge batnyos batanga ka bunda pendenge ya koluka parce que la seule personne oyebi futur ya batuza nzambe nde mutu ayebi futur yende mutu atombolaka ayebi na changer vie ya mutu na seconde donc à la seconde nzambe akoki kosepelisa yo komonisa yo mpe bolamu donc espoir na biso epai ya nzambe tokroise maboko te mutu oza kolanda nga de gauche à droite esiko ovandi kokroise maboko te talela nzambe tanga continuer landa vie ndenge bandeko nyonso baza kosala. Est-ce que na niveau avec Obino Ozali wana tu peux devenir un ministre au travail très bien? Oui, avec l'ordinateur au travail. Voilà, je crois le message est passé. Asiko baro sabino wapi o répétaka wapi numéro de contact na bino? Tu répéter na Willery en face il y a INRB. Numéro de contact na biso eza plus 243 89 80 120 09. Voilà, je crois plus le message est passé. 243 89 80 120 09. Vous êtes sur WhatsApp, connecté au solo là. Voilà, merci beaucoup frère Emmanuel. Yom tozali leader ya groupe Agneau Immolé, Agneau Immolé zali orchestre et ya bande relation avec ba mona raté ba vlege sika ou tout une mutevoki wana comment est-ce que mona té mais ausala makambo ya à l'aide ya technologie sikoyo avec le p akoyi ko sala makambo surtout oyo mutu akoyi ko sala. Voilà, c'est un peu ça. Alors pour la bosse contact na bango appel si contact na bango zali plus 243 89 80 120 09. Nzembo kitoko ba titre oyo alingi ayoka yango
ça la radio le colo to benga bango ba hôtel au lien pour na Hollanda nzembo na kitoko bo sunga bango bino ba to bozwa moi mon solo ata ozwa te dim na yo que no pesa pasteur oyo ba osala ba insanité mais dim wana ata 10 euros 20 euros 5 euros tindela bandeko oyo anyo imolé ata moi guitare moi micro moi quelque chose nzamba ko pambola yo. Voilà, le message est passé. Merci beaucoup Emmanuel hein? Merci. Voilà. Autre chose à présent. Il y a un peu de temps que les solo oyo et comme ya maman Marie a tourné ninga et pesinga mutu ko soit ndeko expliquer sur les solo oyo alobi alandi yango quelque part alors tika to beta la yo peut-être ekosunga na lo bara chaque fois solo to beta awa soke sungi yote ekosunga ndeko moko songolo esika moko pakala. Et ça la bibongo na Kinshasa, il y avait deux jeunes frères wana babota bangoka bango mbale papa kufaki mama pe ayeko kufa. Dieu merci Yaya bundaki asisaki na université de Kinshasa na médecine ayeko sala nini azui musala kasi bazalaki toujours na makambo ya nzambe. Yaya banayeko kende makambo ya nzambe mingi na leki banayeko kende makambo ya nzambe mingi. Yaya banayeko yemba la chorale ya église moko songolo tukutanga kombo église wana te mais azape docteur na hôpital moko pakala. Ndenge makambo ya église zalaka bazoko sambela l'église moko songolo église wana pe yebani do ya pe azalaki moi choriste fio azalaki intercesseur moi choriste pe karane zalaka tamu na salaire na ye e ko sala ke ba ko zonda ko ta bazwi ndako azwi leki na ya mobali ba fanda kana ye leki na ya mobali azama na mobali asako ba vingtaine d'années pe déjà alors ya bima kana ye akenda côté kana zandu po atanga ye pena classe mingi te po mbongo ya lagite mais ya bane ko forcer mais akendaka mwa zandu ya suka na diplôme d'état so mwa diplôme d'état akendaka zandu batekaka basoso côté batekaka basoso alors ya siko tellement kendaka akoma de docteur asalaka na polyclinique moko songolo mais bakendaka chaque fois l'église moko pakala. L'église wana donc leki siko ninga aliwa leki na ali église bena pedate mais leki sala mabla ndenge na ya leki na l'église kuna akuta na sœur intercesseur en même temps choriste balingani kaka ndenge zalaka soko lingi choriste olingi intercesseuse pardon oui intercesseur il faut même manapa ya mokambi église pasteur bakeko se présenter pour la tête que bazoko yiba non pasteur n'est na lingi sert pas s'appelle nangai oh beaucoup ba fiancé ça va boyebi condition des ali awa condition ali bon ça va partout ni c'est est-ce que yo zali moseka oui na zali moseka est-ce que comme ça va ndenge zali awa frère yo bokoza na sœur kaka après mariage mais ndenge sika to yebi église mobimbe yebi ba intercesseur ba yebi groupe nabino yebi ba choriste ça va mais de temps en temps pona koyeba na sœur okokenanda ko ya frère osalima musala kaka ndenge zalaka olambeli frère osokoyo blamba frère kaka ndenge zakosali oko sala wana ozongi mais bino bokosala eloko moko te ti après mariage kaka na nuit de noces boyokani bazalaki vraiment na makambo ya nzambe sœur pona badaye kosala makambo ya nzambe comme c'est doit y a pas de souci et salami pe kaka ndenge sala makawana. Sikoyo, jour oyo, bakena ko présenter ndengwa l'église, petit frère, il y a docteur P. Azalaka. Ba présenter bon l'église, ne présentera non. Désormais, sœur Intel a commis fiancé, il y a frère Intel. Ce côté qui sert Misu, yo, bosana po asa jimutu. Petit frère docteur Azalaka, a occupé. A joie qui est un peu normal. Kaka ndenge zalaka bon ayaka na epe na ndaku asokoli basani na tongo docteur akemusala alambeli bango atikile ko attendre docteur ko yaba le e koso ye azongi bake kotika e vie normal ba mesala ki yango et sali mo 1 mois 2 mois oui biso ko zali na moi si esenga rappel peut ça quelque chose moi ça la soit pas comme ce que la charge na yo moi ma desu ya bana moi $100 moi $50 kaka ndeza la docteur pas na ko pesa sikoyo leki ya docteur o azeka soso na zandu kaka ndeza ba lisolo na masa bateka na soso na zandu wana ba solo la master siko ya leki ya docteur azalaki musulman
bakabeta lisolo ka isolo soki bandaki ndenge on sait pas aller leki sikoya docteur abeteli masane batekaka soso na zandu lisolo to nde ele kutu grand frère nanga face à la mariage grand frère nanga yo kozanga to kozana peda tokoteka ba carton soso ndenge yo carton soso ndenge yo wana do yo bongisa ya mbongo ya 3 cartons ngapra bongisa pesa moyen oyo tokozwa mbongo et comme balokola yom de teke les grands frères ba carton ce soir là pour nga pas profiter quelque chose kaka ndenge za la pas tout grand frère ba la oui abi ça va bino chrétien bino chrétien kunde wa liwana bino sala bala ka mwasi moko esili mwasi moko bali moko biso musulman la ndenge wata biso musulman ko bala 2 femmes 3 femmes 4 tina 10 femmes à condition que au traité bango nyonso tout ndenge moko biso la ndenge wata kutu wale ke bali ndo betela sikoyo do leka docteur ndo betela sikoyo ngani ya musulman kutu yo solo bandenge wana na église kunde balobi wana ndenge ya ledoki bakoki kovanda mwasi na mbali te bakofa esika moko te ti jour ya nuit de noces yango wana grand azobunda apesi mwa 6 mois mwa 8 mois moko boye akangisa bambongo mpasa la mariage misima yebisi ye nini donc mwasi azoya na ndaku azolambela ya na bino akopesa ye mbongo eloko moko nde baosala donc bino bosala eloko moteka na ndenge wana mais bosala perte osakana te c'est quoi ça parce que est-ce que fiançailles eza garantie libala te si vous avez ça fait déjà 2 mois. Si vous avez 5 mois ou 4 mois, à ça, jubilo mbongo, à jubilo konyo surtout, vous avez là-bas kimi. Au moins, vous avez perte. Vous perdez dans dernier, mais oui. Vous payez mbongo, vous payez sur bino, vous avez perte. Vous avez des gens qui sont accueillis à bêter les grands frères d'Abango, ma solo, ou solo qui n'a. Na mningane ya musulman rakata basolo habité tika bakabaso to bana nzambe to ko saka mukano pa pesa moi chasse moi 5 mambo beno ka tsela mbongo likamute mariage au salama et comme qui sujet du jour ce qui ndeko oya ke côté kana zandu muninga na musulman azo kote ba makamana babulu la mutu azo kote makamana mutu bino za ba yuma bosa la perte ne ya le brata vrengo to bobo vrai yuma mais yondo ali ota yuma tena mona koma kasa kasi soki ya na perdre yo ko perdre te d'ailleurs donc ça moi c'est bino ya famille ngana musulman comprendre et ouais ba ngo peut tenir l'église balobi l'église ndengo wana ke ba fa na ndengo wana ti jour ya nuit de noces y a pas de souci abisie omoni na prière moko boye so na pio prière oyo na ma parfum oyo okei nango osambeli otangika kombo ya ce mec na wana 3 fois okomona rado ki ye akola la pongo pompe wana okosala oyo sala ngo besoin doki pour la bino bo bénéficier so pe accueillir mariage et salamité yo pe doki bino bo bénéficier et puis kabandé ko boya cotiser makambu na mutu voilà machin voilà tanga bébé ça va passer en prière wana ndeko ya musulman apesa prière wana azu ya ngope abiaka non ayaka déjà ba 8h ba 9h donc a sali musala et consort et puis à se reposer ba 12h wana tangu grand frère yaka ba 16h ba 17h et puis ma ketiki ba 20h ayaka chaque jour ayaka parfois 3 fois par semaine to 4 fois par mois ça ndingo wana jour mususu il fallait que des ans abim la tonga pas que 5h accueilli déjà akendaki akezandu atandika randeza laka ba yokana mlingani ya musulmana zonga kesa l'action a comme la zandu atandi sosoka randeza katika mlingani voici bateka kwa musulmana ya ekozonga tanga zongi belle sœur à côté la chambre a pomper parfait on atteint comme on a eu 3 fois. Comme on a eu 3 fois, parfait comme la race normal. Ya kebana makaba parfait oyo yo mutu au moins mutu na parfait. O muninga no sur la parfait na kitoko pesa na pomper. Parfait ça makambo ebele. Est-ce que komi to solika pembe. Ko pompa parfait ya batute. À moins que ça parfait oyo yo moko. Attention ko sombi parfait na magasin, na shop Sambela, Nzambe, ma clé Jésus-Christ le cola parfait oyo et c'est la caca parfait. Est-ce que commis très bien. Tant atteint combien belle sœur na 3 fois à pomper en mondingwa belle sœur appelle la cuisine à salim sala alambi karane za la kawana alambi. Ozongi na zongi na se reposer mon mouké à servir yé belle sœur à servir yé. Attends la messe abino ngana se reposer. Tant belle sœur à côté na chambre à quelque se reposer
nzoka parfait wana ezwi kambaki yetaka sisi kolia akoti kuna feti na feti ndenge wana ntango esili asilisi akei azongi na ye musala ntango azongi musala mwasi ntango ayekolamuka un peu plus tard amoni que c'est comme si azalaki na mobali be amoni ngoma normal acomprendre pena te atiki yango ndenge wana mosusu esalaka keno grand frère azongaka na ba 12 heures ayekolia mais jour wana azongaki te lobi na yango ekosalaka doki soki yakoyeba osala ndenge nini soka akei mosala 4 heures ayebi ke grand frère ayaka na ba 12 heures 13 heures yakoya ata ba 10 heures moko boye asali feti na ye ntango mwasi akolamuka kaka ndenge wana sikoyo mwasi ekomi habitude akomona keno mais comment so nalali boye so nalamuki na omona kona azalaki na feti ndenge nini donc c'est que peut-être mobali na ngai azobanga azoyoka soni ndenge pasteur alobaki tokendeka na nuit de noces yango beta osala ponga na yeba azo profiter na pongi mais nga pe pongi on a ebele boye ndenge nini donc moi si à comprendre mbala moko keno il y a problème c'est que mobali na ngai osala ndenge bo etika na ngope kaka ndenge wana au fil du temps taba kokisi moi ba 4 mois ba 5 mois moko boye moi si abadi koyoka sou bien te donc a comme na retard comme na retard donc moi c'est moi nango normal tant ba fandaka bazolia na table allez tant que kotika ye na nzela MC non des en tout cas ngala comme na retard na ndenge na makamyo oloba wana yo makambo salaka chaque jour mona ntabina salaka nini oyo sala relo te doba sali semblant parce que quoi ça ko silika parce que pona yeza ki normal a mona yega ko mobal na nda sala ndengo wana abi makam ni oloba wana nga sa yelo mo te ba kei bref ba sali examen machin ba mo que non azali vraiment na retard ya 2 mois docteur a siliki ya ko sakarate ake ko funde pa ya pasteur tant docteur ake ko funda pa pasteur a bengisi ba mot seriaka c'est pas trop sûr mais parce que hier au fond nga bondeni yene msala makambo pendant que songa na ke pana ye to na se reposaka na se retrouve on dirait ndenge wana ye msala makambo ndeko docteur abi pasteur ngai na sala ka yango te na lobaki ke ngai kaka jour ya de noces nazo ko préparer pour tout mariage ndenge ya donc moi si oyo pendant que nga na s'abstenir do ye azandumba aboya bengani moi si soni wana elle se sentait ridicule mais comment est-ce que mbali akosala makambo azo kosa epinde ngwana asa mbali a regretter akosakana te boye bandeko basi soka lobike yo zali kolo mukumba yo boyi et sala bango bana bien te mutu ko so akosakana siliki a regretter akosakana te akena makambo aka na mutu na ye akenda rapese église te azonga pa na bango doki na nenga osakana te mobala regretter akosakana te talaka docteur et puis ba choriste mususu ba intercesseur ba sœur église en tout cas ba loba ba bepo na sœur wana entre temps mususu peut parler au côté dossier fiana pa kenda na yi petit frère pedoki amela na ngenge sikoyo yaya conscience et kei ya mutu conscience que tu es un jeune garçon là docteur chaque l'équipe va mikolo et l'équipe va mikolo tu vas 2 mois 3 mois 4 mois ce que yesu ka lali azolo ta lokola comme ça yo osali mwasi na yo boye ngani mwasi ona lenga ki ya solo baka osali malamu te luka moyen surtout obongisa na mwasi wana ba pongi boye na bongisa mwasi le kamni mwasi o asali buzoba tuzala ki ba fiancé tokola ki faites zate titangu trop si na mariage jour ya nuit de noces mais ya sali boye na luka ngani c'est pas possible. Et continue à si le grand frère a se confié à petit frère Naïd tala makam o belle sœur salaki bondumba la sowana na bengana ki mais soki na lali baso yeb sanga ko na lukaye to bongsa bia tika makambo ya zandumba allez si ko petit frère a qu'est-ce ko yeb sa master na ya musulman mon vie bakabona mwasi na ye pona kutu boye de azana mukumba est-ce que mukumba ezandenge na bila est-ce que noni soki bokabwani bongo sa perte mais ninga so mukumba ndengwana il y a problème te bino bénéficier
batika garder secret yé petit frère na muninga na ye. Au fil du temps ndeko docteur azongeli sikoyo pasteur na bango akeko tuna pasteur bon akeko loba quoi babenga ngoni cure d'âme tonine ko so pas pasteur tala bandanga na kabwana sœur intel ozaki fiancé na ngai olobaki fête ça la matin ti la nuit de noces ngana respecta ki yango mais hier respecta ki yango te asala ki bondumba mais moi je ne comprends pas et donc moi ezolo belanga na butu voix ton azolo ta noto c'est comme si asa innocent on sait baté ki innocence na ye e uti apo hier ça na mokumba zempre bali kubale ba 7 mois déjà ndengwa ça me comme nene qu'est-ce qui ne va pas ba lo bananga na bongsala na ndenge ni ngana zo comprendre te et puis to ça la sikoyo ndenge ni pasteur habite au Sambela. Pasteur à Sambela tano wabonde bandiko Sambela. Ah, révélation et que ba yemoko na ndoto susu. Ye docteur, ba yebisie makamu e komeli mwasi na yo ezaka kananda kuna yo. Tango ye pas soldat pasteur abi oui ngapela Sambeli ba yabika. C'est comme si makambo ezaka nanda kuna. Oh, makambo ezaka nanda kuna ndenge to saka na petit frère na ngai. Tout ça bon frère so des pères et des mères. Petit frère na ota maruto 4e 5e ngala tikalaka. Azonga ba 20h. Ce qui osala mandenge ni pendant ce temps là donc ngala na tiki de moi na ngai. Bon le kambute boya binonyo surtout. Ba pesa ni rendez-vous sur Songolo. Pasteur yemo akeko Lucas parce que sert à boya kina mutema moko mais pasteur akeko Lucas sert a expliqué il y a qu'un bureau à Bengue no premier sur la bref aïe na bureau tant aïe na bureau tant aïe à Koutisko mobile na ya kalado fiancé na docteur na lek na atombo qui a kosakanate passer à calmer ba bengi ba mpaka église ba doyer koso qu'est-ce qui ne va pas partout ni sous moi si mais yo to yo sakibino bo s'abstenir tina nous de non c'est koso yo sikoyo comme na mukumba ndenge nini ça a de ko expliquer donc on a donc na kuna na kosala musa na lali tant na lali na ngai na lali na se reposer mais na se retrouver c'est comme si na zala ki na mbal moi je pourrais peut-être ça normal parce que yé abane peut être banga bino abana kosala na ndenge na yé et surtout na zala ki moseka obane ko mona ona bane ko mona ete na bane ko la profondément mbala binga na bane ko sala makambo wana te allez bosa kiruda bo j'irai liboso ya nzambe na bible moi si j'irai est-ce que yo otambola kina mbala msuta binga na tambola ina mbala msuta na makambo wana te na loka so pesa kaka mobali oya ngai mobali yo docteur mobala binga na sala eloko moko te kaka ina lobaki oh c'est vrai siko nani bon, bah tout ni siko leke robal bon yé ça biso na siko le gars ça bien leki nanga kututé botika kutu makambu ya leki na po leki na ta bimaka na kutu 4h donc ezo ka 21h donc yé kutu ta makambu ta bino to yebike asala makambu te mais jurer o yebita ngo jurer bible yango yo ozali o jurer na kombo ya Jésus Christ soko ça ko bo te jurer. Et puis les qui siko autant les gars longi na yeba lo ibo au moins siko mutuma ibi likambu et puis so fou c'est les qui a regretté pour la qui wana les qui kutu asali pipi na bilamba moto les qui oh non la pas moi parce que na makambo habité to yebi ko makambo te mais jire kaka liboso ya bible yeba ko jire auto jire oyo malédiction et ko ça na pe na vie na yo les ka boy ko jige pression les kiti les ka ko ndima abino makambo so bomona oyo ezangai oh ezayo mwasi wana gangi ezayo na ndenge nini na mono ka jour moko na tiga suko mona ya yo na ndenge nini abandi ko expliquer non ka na mettre bino wana camarade na musulman et conseil ce qui est boyé so ba ndenge yo la perte peut-être qui est parfait moko boyé asa après so pompon na chambre donc les gens pour la chambre ne soki moi ça côté na chambre kaka juillet alali pongi oya ko sala oya ko sala ndenge wana ay se retrouver que akomaki na retard donc esayi afukami abi en tout cas belle sœur limbi saka belle sœur boya ko benga belle sœur te benga belle sœur ndeni yo o comme ça nga déjà moi sinayo et pesaki mbininga o sakarate tala makambo oto monaka na mokili oyo
est-ce que ndeko mobali oyo asalaki mabe ndenge azwaki leki na ye bafandaka ensemble to ndenge nini to leki atiaki litoyi na ye epai ya n'importe qui ya les amis là d'ailleurs pire azalaka te pire akoma pire tala esala sikoyo conflit entre yaya na leki mpona likambo oyo suite nango epesaki mbilinga. Alors grand frère était obligé sikaboué ya ko céder moi si na ye epai ya leki moi l'équipe alingité est-ce que ekozala ndenge nini epesaki quai de cheval et suki ndengwa soki to suite nango te kozongela yo mutabeng se pas visto bete na lisolo o pona ko peni er moko boyo. Est-ce que makambo ezalaka soki bolingana moi si bozala na nuit de noces ezalaka kaka est-ce que makambo erinyaka soki moi si asa ekomba okoyeba ndenge nini est-ce que petit frère azalaki na raison to azalaki na tort sikoyo grand frère bayoka soutenir petit frère na ye azana tort to azana raison ngai moko bisolo oyo esuki singa quai de cheval et puis singa mutu ko soit yo tikela so commentaire wana au moins lisolo oyo ndenge nini isolo esuki awa. Merci na mama chouchou na kizeka comprendre c'est que bien ado solara pembe neza ndengo wana mama Suzanne Massamba merci na yo mbote na yo Emezo la toujours présente merci na yo boza ebele Yves depuis les États-Unis merci boza ebele. Grand merci na Chris Larise Pelende réalisateur à émission Oyo yena assistante na ye Winnie Larise Pelende. Merci na Claudine Larise Pelende qui est de l'autre côté à Régie Kuna nyoso tuwana boyebi yango sous la coordination ya Mamari Naombi Larise Pelende la femme à la taille d'une tige de spaghetti ni courbure ni virage soki ozali na lisolo ko pesa biso ndeko benga biso opesa lisolo na yo soki ozubiso te komitungu samate tikira biso audio ya lisolo na yo to ko beta kaka ndengo lingi to beta yango. Allez, portez-vous bien, santé de fer à tous. Chap chap et tchara. Bokonzi na yo bokonzi na yo bokonzi na yo Yahweh bokonzi na yo bokonzi na yo bokonzi na yo bokonzi na yo Yahweh yo bongi nango será lulengano yo ola tankebo lokola kazaka yo lokola tamara papa bokonzi na yo ekokalila moto te papa de la terre, de l'univers. Tu es assis sur ton trône, ton amour est comparable, ta grâce non mesurable, ta grandeur inexplicable, tes bienfaits inoubliables, ta bonté admirable. Yozali, oh Yozali, mokeli na mokili, ata na molili omonaka na se ya mai basekele ya mitema oyebi yango yomonanaka te kasi yomonaka nyonso na yango biso tobakisi bagrade nyonso
un jour, ta bonté pour toujours. Dans ma vie de tous les jours, on a mon compte à milimo. Papa yo bonga da kemo, nangola yembeli yolo yembo. Nabakisi maboko, tobeta pe miloyo. Mola boko nzali kolo, elongo na eklesia. Oya kolo na yango biso tobakisi bagrade nyonso Kajiba katangila bishimani maluwa kezanzambi Akita banzambi Tukatuka ena matumba shabana wani Ukalenga wala mamoyo wani Wala mabitu byani Tena walu takwimba kwani Sami wane Muluma wane Chefu wane Chuka wena madunia Mwata wane mobali mbinga na mwina ngolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokweya mayanga na retrouve douce tendresse affection epa na yo nasalelo nini mpo ndimake na kupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro